Bonsoir, ba papa, ba mama, ba yaya, ba leki, bana nanga, bandeko nanga. Na elelo suka liboso na bino ko ba ko partager ka mukoko la kotia kati nanga. Lelo ni na lobela, lelo na lobela likambo yekulusu. Ekulusu epai tozwa elonga, ekulusu epai tosikolama, ekulusu epesa biso solution, ekulusu ekotisa biso na présence ya Nzambe, la croix o epesa biso privilège, yo nanga tokitaka butu mwe na sia makolo na Nzambe, pe molimo santo ayeba kosamisa na bomoi na biso. Kasi liboso nango ndeko na nga naza kosenga bapapa, bamama, bayaya, baleki, bandeko na nga, baninga na ngai, toyeba koyeme, kopartage, kosabone. Ndeko na nga te pano nano esali eloko moko te, na mpe eza kolobela eloko moko te, pano nano eza eloko moko te, me pete moto kopartage akotira te eloko moko ya motu ya na kati na yango. Que Dieu vous bénisse. Nina nga naloba na kolobela ekulusu. Ekulusu ezali ndeko na ngai. To Yesu masaza koloba na biso, o nyonso ayi kolanda ye amema ekulusu. Na Luc 14:27 eza koloba na biso, o nyonso ayi kolanda Yesu Masiya ayeba komema ekulusu. Kasi ekulusu Yesu Masiya na tokomema ngo lolenge nini? Ekulusu Yesu Masiya na tokotambola nango lolenge nini? Ekulusu no ndeko na nga eza nini? Ekulusu ekozala situation moko za nango, eza na ya difficulté moko zali na yango, ozo koyeba lolenge noko s'en sortir na kati nango, me Yesu aza koloba eza ekulusu nga na pesi yo, mema yango kino na suka. Ekulusu kozala mama, oza na bana, oyebaka lolenge noko ko encadrer bana yo te, oyebaka lolenge noko tambwisa bana yo te, ndeko na nga ezali ekulusu Nzambe apesi yo. Okozala na ekulusu ndeko na nga, okuta na mobali moko oyo mpenza ozoloba nayebi te so na bala Lucifer to na bala nani, me Nzambe aza koloba eza ekulusu nga na pesi. Okozala obala mwasi, ozoyeba te soki mwasi oyo mpenza ye na Satana balalaka mbetu moko, me Yesu Masiya aza koloba eza ekulusu na pesa yo. Okozala oza na mosala, me na mosala na Nzambe apesa yo, Nzambe aza koluka ete na nzela na yo bato misusu babika na kati, eya ekulusu na Nzambe apesa yo. Ekulusu ndeko na ngai ezali na lolenge ebele, me lelo toyamba Yesu Masiya, toyamba ya so na bomoi na biso. Bamisu bayamba elolenge ya Marthe, bamisu bayamba elolenge ya Marie. Kasi na nyonso bo bayamba elolenge ya Marthe bazalaka Yesu salelanga, Yesu sunganga, Yesu likambo, bango basalamanta kaka Yesu asalela bango. Kasi bo bayamba Yesu Masiya lolenge ya Marie, bango bazaka baza ko adore Yesu Masiya, kokumisa Yesu Masiya, so kuti epaza ko adore lobi ya solo, ye na Yesu balala kesika moko. Me Yesu Masiya aza koloba sikoyo, o nyonso ani kolanda ye ameme ekulusu. Ekulusu oyo tosenge tomemesa lolenge kandenge na uti koloba. Akolanda ye ndeko na nga. Kotika bandeko no lolenge so alobi elobi te kabwana na papa na yo, kabwana na mama na yo, kabwana na mwasi na yo, kabwana na bandeko na lolenge wana te. Wani kolanda Yesu Masiya, wani komeme ekulusu, wani kola esengeli okabwana na bango na makambo eza kokabolo na Yesu Masiya. Esengeli ondima pasi oyo kokutana nango liboso na nsima bokabwani na mwasi to na bana na yo, na lolenge ya kokabwana na mosuni te, me bokabwani ya molimo. Peut-être eza na eloko moko elia yo na papa na yo to na mama na yo, me eloko wana eza kopesa gloire na Nzambe te, ndeko na nga eza ekulusu na yo. O Nzambe aza koba soko olingi olanda ye, tika papa no tika mama na yo. Alobi to sundola mama no te, alobi to sundola papa no te, alobi sundola mwasi no te, alobi to sundola baleki no te, te. Me makambo ezali kati na bango, o ezali ko témoigner Yesu Masiya te, o ezali ko glorifier Yesu Masiya te, yango alobi tika bango kabwana na bango, soko olingi kolanda Yesu Masiya. Ndeko na ngai liboso na koloba ekulusu ezali humiliation. To ali ndeko na nga okoko kutana na ba problème mususu emilie yo, enyati yo, donc esilisi yo bomoto na yo. Mokili etuni eske aza normal to aza normal te, ndeko na nga eza ekulusu. Donc ndimi kokufa pona gloire na Nzambe. Ondimi mokili enyata yo pona gloire na Nzambe. Ondimi pe bato baloba eske aza ko fonctionner normal pona gloire na Nzambe. Ekulusu ezali signe ya humiliation ndeko na nga. Yeba na miso ya Nzambe ozali eloko ya motuya. Mokili eza kobwakela yo soyi, me yo lobi te ekulusu na kotambola nango na okitisa yango te.
ekulusu nga na simba na kokitisa yango te. Ata elembisi nga, ata ebuki nga mapeka, ata ebuki nga nzoto, me ekulusu na kokitisa yango te. Ezali croix na yo oyo omemi ndeko na ngai kati na humiliation nde esika tokufaka. Ezali signe ya komikitisa, ekulusu ezali signe ya kondima mabe oyo mokili eza kopakola yo, kokondane yo, me kati no yebi koza na mabe wana te, ondimi yango mikitisi. Yesu Masiya na ekulusu ndeko na ngai, komona moto abaki kobikisa bato, komona moto aki kosunga bato, komona moto alesa bato mapa, komona moto abikisa kangola, metale na ekulusu na lolenge. Quelle humiliation ndeko na ngai, quelle humiliation oyo Yesu Masiya azwaki. Bongo lelo ndeko na nga, yo koboya humiliation apo bengami oza disciple ya Yesu Masiya. Yesu Masiya bi oali kolandanga, oali kolandanga esengeli ameme kulusu na ye. Yesu abite meme kulusu na nga, ameme kulusu na ye. Ekulusu no ndeko na nga dabo eza humiliation. Na kati na humiliation de gloire na Nzambe emonisamaka. Na kati na humiliation nde sika gloire na Nzambe ese manifestaka. Ndeko na nga, tanto lukaka mokili eleve biso, mokili ebetelo maboko, mokili eloba lolenge nini, ndeko na nga esengeli d'abord okufa. Esengeli d'abord ekulusu yo ya yo, esengeli omemango kino na Golgota. Esengeli omata tina ngomba Golgota. Mokili elobaka ngo mingi, eloko ediferensia Yesu Masiya na ba Moïse na ba Eli ezalaki po Yesu Masiya mataka na ekulusu. Andime komema ba fardo, andime komema minyoko, andime komema ba pasi, andime mokili etiola ye, mokili efinga, mokili eloba mwana na Nzambe alolenge nini, mwana na Nzambe abikisaki nde nazokoka komibikisa te. Andimaki humiliation nyonso po lelo tobenga ye le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ndeko na ngai yo moto bengami eto memi ekulusu Yesu Masiya, ozali oyo ndimi kokufa ya liboso ndeko na ngai fo nsengeli oza na pardon. Ata basali yo mabe, yo talisa bolamu. Esengeli oyo bakozala oyo Yesu Masiya azalaki malédiction po biso tokoma bénédiction. Ndima ata mokili epakoli osali te ya ndenge nini, koluka kose justifie te. Tika Nzambe ayeba kojustifie yo. Yeba kozala na kati na amour du prochain, yeba kozala na kati na lisungi na bandeko, yeba kosala bilembo eza kosenga biso Saint-Esprit. Ndeko na nga wana okufi na molimo. Epe tango Yesu Masiya ka koeleve biso, koeleve moto akufi kati na ye, o andimi komema ekulusu. Ndeko na nga elevation wana ezaka na profondeur ya humiliation ozalaki na yango. Degré ba humiliaki yo, degré Yesu Masiya ka kotombola moto. Soko omemaki ekulusu na yo 1 km, ndeko na nga yeba pe kozala eleve na 1 km. Soko omemaki ekulusu no na 10 km, ndenge pe elevation ekokoma na 10 km. So omemaki elevation no se na 1000 km, lolenge pe kokoma na 1000. Donc degré yo memaki humiliation na yo, ekulusu na yo, epai okitiselaki yango, esika pe lolenge elevation ekozala na degré wana. Nango po Nzambe atombolo ndeko na ngai ko accepter ba épreuve mosusu tokutanaka na yango. Mingi tokomaka na ba elevation te. Pona nini toka ko accepter ba épreuve tokutanaka na yango te. Okokuta na ba épreuve mosusu ndeko na ngai, ozoko ko accepter yango te, ozoko refuser yango, tandis que na sima ba épreuve wana nde Nzambe atombolaka. Po Yesu Masiya atombwama esengelaki amelekana na ekulusu. Yesu Masiya tozali ko témoigner ndeko na ngai yo na nga ndeko na nga, soki Yesu Masiya alekanaka na ekulusu te, toko ko témoigner lelo te. Me lelo biso ba oto koboya ekulusu. Toyamba ye me tolingi likambo ya ekulusu te. Ba épreuve tolingi kutu yango te. Ba épreuve nyonso tokoma komema ngo ezali Satan. Ndeko na nga na koyebisa na ba épreuve nyonso eza Satan te. Makomi eza koloba biso na Hébreu 12. Ete Yesu Masiya Nzambe ashatiaka biso mpona kokorige biso. Nzambe ashatiaka mpona komema biso na volonté na ye. Nzambe ashatiaka biso mpona kointerpele biso ete tosili kobungisama. Yango be épreuve mosusu tokutanaka yango na bomoi na biso ndeko na nga, toloba te kaka ezali monguna. Ba épreuve mingi tokokutana yango, surtout biso bana na Nzambe, ezali ke Nzambe aza kointerpele yo, Nzambe aza koshatia, ale moko alobi ashatiaka ba oya ye mpona kotalisa bango nzela.
ndeko nango kotanga Hébreu 12 1 à 11, mais nakotanga verset moko na lobi. Et vous, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et lui frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Ndeko na ngai, soki Nzambe aza koshatie ba oya ye po azwaka biso bana na ye. Aza na posa tobeba te, ana posa tobunga te, ana posa toza toujours na kati na volonté na ye. Alors châtiment nyonso ndeko na nga eza kaka sata te. Yango ndeko na nga tango tokutanaka na baproblème, tango tozokutana mikakatano, tango tozeba lisusu tosuki okomi na suka, ozeba te nakende gauche nakende droite, ndeko na nga nakoyebisa yo tikala tout droit. Kokende gauche droite te, fixe miso non epai Yesu Masiya. Lolenge alobi o nyonso atombola miso epai na ye ayokisama soni te. Baproblème ekokozala korenonce te. Baproblème ekokozala koabandone te. Baproblème ekokozala kotika Nzambe te. Eloko ya motu ya ndeko na ngai, mema ekulusu na yo, mema ekulusu no kino na suka. Ata châtiment ya Nzambe, Nzambe ataza koshati yo, ana posa corriger yo, ana posa adresse yo, ana posa ete otambola selo volonté na ye. Mais tant tokutanaka bachâtiment mosusu ndeko na nga, ezali ya Nzambe nyonso tokabola okaka epa Satan. Oyo ifoza kaka Satan, oyo ekozaka milimo mabe. Ndeko na nga, baproblème nyonso tokutana na bomoi na biso eza kaka monguna te. Mosusu mpe eza châtiment Nzambe aza koshatie yo, okoza na problème mosusu solution ezomonana te. Nzambe aza na posa ozonga na makolo na ye, Nzambe aza na posa otambola na nzela na ye, Nzambe aza komona nzela oza kokende ekomemona libulu, akobanda kobeta ofimbu kino ozonga na nzela na yo oyo abongiselaki yo. Yesu Masiya aza koloba oyo nyonso akondimela ye amema ekulusu. Ekulusu ezali nini? Tangu toza ko accepter ba épreuve musu ya bomoi na biso, tangu tozo kuta na mikakatano, me o renoncer te motikali fidèle na ba problème wana poza ko traverser yango. Ndeko na ngeza lolenge Yesu Masiya lobaka, soki tozali na kondima toko déplacer ba montagne. Ba montagne ezali ba problème lolenge be ekulusu tozali na yango o esenge totambola yango. Ekonanga ekulusu mingi tozali kondimela Yesu, me soki ekomi likambo ekulusu tokitisaka. Tozo yamba Yesu Masiya lolenge ba Marie, lolenge ba Marthe. Mais soki ekomi likambo ekulusu, ndeko nanga mutu tazo ndima komema, biso nyonso to deposa be ekulusu. Mama José kaka likambo moko mabe ekoya akitisi ekulusu. Oya meme ekulusu azana makasa kobunda te. Oya meme ekulusu azana makasa kose iloko moko te. Kaka po nini ekulusu amemi aza kokena destination nango. Soki balobaki ekulusu wana eza komema na ngomba Golgota, ndeko na nga meme ekulusu no kino na ngomba Golgota. Tango okritisi yango okoza maboko pamba. Maboko pamba ne kotinda tango kuna bazofinga yo po fingi. Mutu asali yo mabe po zongisi mabe. Mutu alobi likambo yo po. Kasi biso lelo tomema ekulusu ya Yesu Masiya to tomema yango te. Ye moko makomi eza koloba biso na Luc 27 o nyonso ani kolanda nga, o nyonso andimeli nga, o nyonso ali kozala disciple na nga, esengeli alekaka na nzela oyo nalekela. Ndeko na nga, tanke mokili nano ekomi so bisika wana te, ekulusu nano omemi yango te. Ndeko na nga, avokoma na elevation efozala oleki na ekulusu. Ekulusu ezali ba épreuve. Pe tango to traversaka ba épreuve wana, na kati na volonté na Nzambe, na kati na ba promesse Yesu avandi na gloire na ye, ba paso amona na minute ayebi yango te. Eza koloba lolenge ndeko na nga, lolenge babiso ba ota toyaka na mboko, to nyokwami mpo na mukanda, obundani gauche droite, oluki yango na nzela nyonso, omeki na nzela libala baboyi, omeki na nzela no moko baboyi, oluki na nzela nyonso baboyi. Ndeko na nga eza ba épreuve, me lolenge Nzambe apeselanga mukandana ti lelo nayebaka te nazwela yango lolenge nini. Na nzela maladi baboya, na nzela nyonso baboya, me eza na jour moko ta bapesi bapardon nga balobi na kozwa te. Ndeko na nga ezali ekulusu, me ntango nakitisaka nalobi nakitisa nakende nao na mboka mosusu,
nakutanaki mpe kaka na baproblème. Ndeko nanga torenonsaka te. Soki nzambe abongiselaka alobi kene siko nde esengeli ozala, tokimaka te. Me ntango naye kotanga makomi nalobi mboka ekoboya yo, mboka na mpe na koboya yango. Ndeko nanga lelo nakoma na mboka oyo na mitunaka lolenge natambolaka, naza mpe na passeport na bango, natunaka lolenge nini bikamwa na Nzambe. Ndeko nanga nakoyebiso tomemaka bekulusu na biso kino na suka. Tomemaka bekulusu. Ekulusu ezali mikakata tokutanaka nango. Ato mone komelio na pema, etikali pema suka. Toniko kufa kati na Yesu te. Toniko kufa kati na Yesu te. Okomona nani na bimazoba, ndeko nanga ndimo bimazoba. Ndesika Nzambe justifia kabiso. Ko soki lelo nakoyaka liboso na bino paske nazali elembo. Naza elembo ndeko na ngai. Nzambe oyo makomi na ye ndenge alobi aza sima makomi na ye po akokisa yango. Pe akokisaka. Antukanga na lobaka Yesu Masiya akokisaka makomi na ye. Eloko moko etindaka akokisa te. Tangu tolongo tokitisaka bekulusu. Ndeko na nga la croix. O Nzambe apesa kokitisa te. Pendene ekulusu no tina ngomba Golgota. Ndima kokufa na kati na ekulusu na yo. Pe tangu ya kosekwisa yo, okosekwa lolenge mususu. Okosekwa mutasika. Soki nano kufi te, ndeko na ngo comprendre gloire na Nzambe te. Okozalaka confondi butu moi. Okoyeba te lolenge nesengeli otambola. Me soko kufa kati na Yesu. Yesu Masiya mutabana kotambwisa yo. Yenda kobana kotambwisa. Na tango liko bunga shati ye alobi no, mwana nga zonga na nzela. Meme kulusu na yo. Nano komi ngonga okitisa yango te. Nane komi ngonga elevation te. Ngonga ya kotemoigne te. Ndeko na ngai to meme kulusu Yesu Masiya. Ezala to memi yango lobi na tongo kitisi. Ndeko na nga to memaka pe yango lolenge wana. O memi okitisi, o memi ndenge ozomema ozokitisa. Ndenge pozo komisa nzela Golgota musika. Yango asa koloba na biso. Loboko neza mukuse te. Me mabe na biso mute kwa mpeshe ya sala. Ndeko na nga meme kulusu na okino na suka kokitisa yango te. Koma na croix na yo esengelo leka na humiliation. Kati na humiliation ndesika gloire na Nzambe monisamaka. Nde bilaka na Nzambe monisamaka. Na kati na humiliation nde nguya na Nzambe monisamaka. Mutako koya kosala o mabe. Me mabe na sali yo. Yo mona bite. Nzambe alimbisa ye. Sala ndeko na nga. Nzambe ayebi pourquoi permettre yo sala yango. Tango toboyaka ba épreuve. Tango toboyaka ba épreuve abomo ina biso. Ndeko na nga yeba ke toboyaka croix ya Yesu Masiya. Epai Yesu Masiya lobaka. Epai tosukaka. Epai ya bandaka. Pe tango ya bandaka. Ndeko na nga oko comprendre olenga salaka te. Po esaleli na biso na esaleli Yesu Masiya eza moko te. Yoko kozela Yesu Masiya na gauche. Yazo traitele na droite. Yozo zele na droite. Yazo traitele na gauche. Alors ndeko na nga eloko motu ya tombola misu ne pa Yesu Masiya. Kokitise kulusu no te. Eza te lundi dimanche omemi ekulusu. Oke nango kino na ngomba na lingomba mokili nyonso ebetelo maboko. Se tokomi lundi mardi mercredi okitisa no ekulusu. Oye komema ngo su jeudi okitisi ya ndeko na nga Yesu Masiya na lolenge wana azali te. Ato yamba ye me oza disciple na ite. Ye moko alobi o nyonso eko meme ani kozala disciple na nga esengeli a renoncer même na ye moko yo moko. Ndeko na ngo ko se renoncer na yo moko lolenge nini. Na yo moko eza lolenge nini. Kondima ko se sacrifier. Esika mokili koloba po na yo lobi te po na gloire na Nzambe. Na esika mokili eza koloba pourquoi bo lobi te po na gloire na Nzambe. Do ondimi yo kufa. Tanke Nzambe aza koloba eloko wana ezali mabe tika yango. Eloko wana ezali mabe tika yango ndeko na ngai. Yo koloba bandeko na nga na kabwani na bango. Baninga na nga na kabwani na bango. Ba famille na nga na kabwani na bango. Naza kaka na Yesu Masiya. Mesiko kati na yo moko. Bilembo mabe tondi. Motema mabe. Makanisi mabe. Ba mikoina. Kochola. Ye ndeko na nga. Na minute wana. Ozano kosala eloko te.
disciple azali kolanda nzela ya oyo aza maître na ye. Yesu Masiya po akoma na gloire andimaki azala humilie na mokili oyo. Alors biso bo tokobengama ye bandimba disciple nesenge kondima pe humiliation. Pour ça humiliation il y a pas la gloire. Tambola selon la parole de Dieu. Tout ça ou alobi mieux que l'obéissance que le sacrifice. Obéissance ezali niko tosa makomi na ye. Obéissance ezali niko tambola na volonté na ye. Obéissance ezali niko yoka mungongo na ye. Alobeli yo nini. Atalisi yo nini. Nini esengeli osala. Tangu yoza kolanda malokomi na nzambe. Ozolanda malobo aza kotalisa yo. Nandeko nanga na minute oza disciple na ye. Pota koloba pardon ou pardonner. Tanga koloba aimer ou aimer. Tanga koloba ataba pasi ya ndenge nini. Ata pasi wana ndeko na ngai elekeli yo, me yo demeurer toujours fidèle na liloba na ye, okobenga ma disciple na ye. Ekulusu ndeko na nga ndima humiliation. Ça l'humiliation, il n'y a pas la croix. La croix c'est l'humiliation. Humiliation dans la parole de Dieu. Yenda tombolaka, yependa kalifiaka. Même ma commune sa koloba, asalaka grâce na boba mikitisaka. Mais ba obazali ba orgueil ayokaka bango te. Eza koloba na biso kaka ete senge to meme kulusu po ekulusu ezali humiliation. Komikitisa. Komitika na maboko na Nzambe. Kotika ba oyo bazali komona neti bango yo lobi te Nzambe nga na moni yo. Na boye mokile betelanga maboko. Na boye mokile komisanga. Na boye mokile loba boye. Menga na lingi Yesu yo lobi nini. Ekulusu na nga na memi yango to ekulusu na nga na kitisa. Ekulusu na nga na zali na yango to ekulusu na nga na abandona yango. Ekulusu na nga na lalaka na yango to ekulusu na nga na sila kobwaka. Ndeko na ngai mitala oza mondimi soko koma na niveau kolandanga elakisi koza kati na Yesu Masiya. Metala bomoi na yo, tala ekulusu na yo. Ekulusu ezali problème oyo eza ko ranger motema no butu moi. Ekulusu ezali problème ezangisi okimia butu moi. Ekulusu ezali eloko eza kozwa mutu na yo. Ekulusu ezali oyo ezangisi esengo abomoi. Ekulusu ezali oyo esili kozangisa opongi butu moi. Yango nde ekulusu na yo. Ndeko ya finance, ya santé, ya mariage, ya maternité, ya bana, ya famille, ya ba proche, ya ba ami, ya lingomba, ya ba pasteur, to ya bomo ino moko, to ya kelasi, to ya musala. Ndeko na nga yo ndebi fardo nini Nzambe apesa yo. Fardo za nango eza croix na yo. Oyo eza ko humilie yo quelque part. Oyo esili kosili so valeur quelque part. Oyo ozali kokoma so komi katikati ya bato mimoni koza no sans valeur. Eza croix Nzambe apesi yo ko abandonner te. Allez jusqu'au bout. Que ça soit ete esili kosilisa yo mayele ne kokitisa ekulusu na yo te. Simba yango mema yango kino na suka. Elevation ezali boso. Nini eza kotungisa yo. Yo ndebi degra kwa na ololenge ezali ndeko na nga. Soko memie ekulusu ya mokuse, to ya mulai, to eza kilo, to eza kopeze, me ko renonce ko kitisa yango te. Kende na ekulusu no kino na ngomba Golgotha. Yesu Masiya aza na bomoi. Soki alongaka okolonga. Soki asekwaka okosekwa. Soki ya pe avandi na trône de gloire kovanda na trône de gloire. Po ya ali kolanda mema croix. Pa renoncer na bomoi na ye pe alanda ye. Ndeko na nga soki Yesu Masiya ozali kolanda. Po alobi ete meme ekulusu no kino na suka. Na ba problème nyonso kokoza nango ndeko na nga yo ndo yebi. Ekodegra ekulusu na yo kokitisa yango te mema kino na suka. Okoza komona gloire na Nzambe te. Po ete alobaka ba oyo bakomaka kino na suka ye muta justifiaka bango. Me tango to abandonaka to yaka komona siko ba conséquence yango to peyaka yango cher. Alors ndeko nanga koluka te renoncer, koluka te bachoro parce que Yesu Masiya soki Yesu Masiya memaki ekulusu na ye akomaki na nzela amonaki mutu aye koide na nsima alobi te pesanga ekulusu na akenda okino na suka. Akoka pe koloba te mutu omemelanga ekulusu ti na ngomba Golgotha. Yango ndeko nanga to abandonaka ba problème te.
moto akoya kosimba problème na yo akotiko na nzela. Alo soki yo pe otiki ekulusu, ekulusu na evandi na se. Alo tokebaka na bato bayaka pembeni na biso mpona koloba ete tika na memelo ekulusu oyo ndeko na ngai bakotiko na nzela. Alo so ozali na connaissance te, soko oza makasi tokokóma na destination te ndeko na ngai. Yango tokebaka na bato oyo baka kosunga biso komema biso bekolusu, bakotiko na nzela mpe bapromese nekose réalise te. Tika ete nzambe na lola mokeli na likolo na se oyo apesaka sagesse intelligence, oyo apesaka biso bomoi, oyo interpelaka biso butumoi, oyo alobi ete oyo ali kolanda amema ekolusu ndeko na nga tokitisa bekolusu na biso te. Yo nanga moto ya moto ayebi ekolusu na ye memango kino na suka tokozala eleve tokomona gloire na nzambe. Ndeko na nga nzambe oyo tozali kotémoigne aza juste fidèle, aza toujours derrière makomi na ye. Makomi eza lolenge ya mbula soki ebimi kino ekokisama. Nazali témoignage vivante, maloba ne ekokisama na bomoi na nga, yango etindaka na ganga butu moi nzambe azali malamu. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Merci beaucoup.